ekokolakisa ete solo moto oyo azali mondibi naoki papa alobi kimbangisi 100%. tolandi nani nakanisi papa Simon Kimbangu asalaka ba opération ya ndenge na ndenge au point de vue spirituel alakisaki ateyaki biso kitoko akai na ye koswanisa mwana moke te akai na ye koswanisa mokolo te mwana mwasi te mwana mobali te riche ou pauvre ou bien moto oyo abengi ete azali intellectuel ou bien oyo ayekoli te. Asali maoyo matindaka ye nkolo babengi ye nani Simon Kimbangu azali magicien, babengi ye nani Simon Kimbangu azali ndoki. Nakusepelaka mingi soko yelobamaka na tina na biso kaka nde epesenge mawa kasi ndenge yango epesa mana pe na nkolo Yesu babengaka ye imposteur na bato wana na Israel babengaka ye imposteur, c'est-à-dire moto bakoko benga ye magicien ou bien franc-maçon ou bien ngangakisi ou bien babengi ye ndoki. Lelo oyo na kati na mokili mobimba babengi nani diangenda ndoki, babengi diangenda franc-maçon, babengi diangenda rose-chrétien ou bien magicien. Mais pour nani babenga kanga ndoki? Est-ce que awa tofani bandoki bazali te? Na oke kutura balubi ebele ba oke na mokana matata nzambe na bebe ko balubi ete ko boma te bandoki bazali soko bazali te est-ce que bandoki boko kana kana ngai ko pesa ngana ndo réponse bino bandoki nye est-ce que bino bandoki boko kana kana ngai me pani bo kana ngai te ngana ezali nde kona bino ndoki nye bino bandoki bozale wabutu mula musapina dikolo mpamba te pana ni bola kisa musapina dikolo te tozali soko tozali te abi tutu mula musapina dikolo totalana nye awa na kati na biso ba rose chrétien bazali te bola kisa musapi ba magicien bazali soko tozali te onzambe kasi na mibeko myango milubi ete kusalela nzambe mususu te ye nzambe tolandaka azalaka nzambe ya jaloux alengaka banzambe mususu esika ye azali te tokutangaka soko tokutangaka te mpone nini tozali lisusu bandoki tozali ba rose chrétien tozali ba magicien tozali mpe ba franc-maçon kukamwa me bato wana nde bakokaka kolinga ngai mpenza mingi nde bato wana nde bakolingaka ngai mpenza nayebi te nakanisi nini okokobima libanda mpona ekoluka eloko te pamba te mokolo na mokolo bakoya kopesaka biloko kolia bakopesaka biloko nyonso bazanaka mpusa pamba te nazali moto ezala kozwelaka bango bato ebele kasi bato wana balingi ngai te eloko nini na ngai na bango tokoyokanaka te soko natali bandako mosusu ezali oyo ezingi biso mingi batundi na banyoka na kati na ndako na bango olie balinga ngai balingi ngai te mingi ba franc-maçon batundi kasi balingi ngai te mpana nini balingaka ngai te moto tosalaka kompani moko alors balinga ngai te ndenge nini wana ndenge balobaka ete les oiseaux de même plumage ils volent toujours ensemble et kasi bango ba franc-maçon balingi ngai te toki papa mawete
représentant de la ville oyo grand marabout alobaki. Mais grand marabout il a sala comme sala nini? Hein? Grand marabout sala comme sala nini? Soko ba mutabobe watu. Mutabobe akumaki kabaradi munene na grand marabout. Alobi na ye ngai nazali na mbongo. Grand marabout na jwaki ye na pesi enda kwa lala atunda kina ba million sanduko na ye ba bobe na bamutakala mvuila soko batu boni wana bomema kiango rien que de l'argent et kasi alobi était mon ami yo aïe yo zana musala mingi okutunga ba hôpital okutunga banda kwa nzambe okutunga ba classe kasi mbongo zana yote mawe soko lingie ngai na kupesa yo mbongo ebele na lingi na pesa yo mbongo ebele soko lingi ngana lebiluba kaka mutamuntu nanda kuna ngai na centre d'accueil wana to vande bisime bale pa mata linga kete masine yeza la wana alinga kete pele ba mutabobe basala wana mutamutu soko olingi vraiment ils n'ont pas cité tu connais nous hein allez attirer le boko na poche abi monsieur bonsoir moko ya pembe allez attirer ngona mbele wana allez bi c'est-à-dire nakola kasayo kasi na lubi tendo ndi mangai na lubi kitisa kama mutima luba kaka ngana jo ko yo tava kamba ti muswara alubi nakola kisayo ndenge wana ko kujwa na mukolo moko 80 millions na mukolo moko na lubi luba kaka mutamutu naweza kutala kayo ntangu soko kama nini ale papa na bangie obanga ni tuzala kabisa mbale kubanga te ndako nangapi na sina kangi ba porte ba fenêtre climatiser rezero ko pesa biso mpiawa kasi mpona ni atali ya lubi nazali kulenga yo grand marabout za kulenga na tina nangai kubanga te luba bon sikasika so kamati muswar wana o kamati bilungi 85 bilungi dessiné na muswar wana kamata poudre moko pakula ngona dikolo soko pakuli kamati malasi moko chi o moni ndako na yo nyonso ituni na mulinga wana tango ekusila okumona na ilungi moko bakopesa yo 1 million kasi natali yo zali ndenge nazali ndenge nini kubanga te kamara lubaka naza kuoka yo soko de kamuni na mboni pardon de kamuni no bangi nini ni na yibaka te soko na yibaka nde yo ndo zana ndenge boye nde vraiment isalinga mawa na woki mawa pardon papa pardon kufunda ngaite na kufunda yo na papa te kubanga na yote papa zali awa ya solo azali papa benga bakamara no bayana bango ite lakisanga ndenge kusala kambongo ndo mbongo na ngai zali ya mabe mikolo nyonso alalaki na ndako na ngai azalaki kulia mbongo na yete l'hôtel na mutafutaki nani atambu malomete moko asumbaki na mbongo na yete alibi na ngai yete pape mbongo wangu izali ya mabe satra mutakupesaka soko tangu na yiba nazalaki mwana moke na yibete papa simoki mbango azali nde nakota kinanga na ngumba na sikasikawa moyen de société soko pena lingi nenda kuma kimbangi setango yo bakuboma ngai pamba tena sina préparé 35 autres grands marabouts batwana soko ba okete ngana kumi kimbangise na kuumila même 2 secondes te na kufi yangwana papa limbisa ngai pardon limbisa ngai
alibi kubanga na yote na koloba be sango na yote na komoni se bien pasite papa pardon yangwana nde asengi nzile ete kende na ngai na nkamba na senga ke mpe helicopter na general likulia ale apesi ngai yango na nkamba te mpe yetoke na nkamba tokomi na kilongo mwanyete ntango abima lube nzambi muntu mwindu mawa pana neto kana kokuluka biloko ya ndenge na ndenge ngai grand marabout awana kisasa muntu boyo yibie ngana yibe malamu apesa ke ngai tata na ye na mama na ye bakufaki mokolo moko pour 1,500,000 francs belges. Mais biso batu mwindu tuzali zoba tata wana seka soko Natalie malgré tout ni nambogo soko Natalie na libe mawa apesa ki tata na ye na mama na ye bakufaki mokolo moko pana nini azalaki na nyongo pa bate azali mutu munene azalaki na nyongo ya 1,500,000 francs belges apesa ki mama na ye na tata na ye bakufelaki pa bate pona na kati ya ndako na bango bazalaki na eloko moko ya gaz yango ne bomaki bango bakoko na bango mibale bazali kukufa or que ye mwana mutapesa ki bango so na tata wana za na mbongo na kuseka bato wana balingi ngai te kasi ngana benga mi magicien na babenga ngai grand franc-maçon ba franc-maçon balingi ngai te ba rose chrétien balingi ngai te bato nyonso to wana balingi ngai te na sala ka bango nini donc batata na bamama soko bato ya kategori wana membe bandoki tozalia wa bola kisa musapi mwenyete oyo alubete lelo tokutana ke na zando na bisukuna nani ala kisa musapi oyo tokutana ke na zando azali lelo bakenda ki zando soko bakenda kite ale bola kisa musapi oyo bakenda ke na zando wana ai mwenyete batu wana bakubenga ngai nani grand sorcier batata na bamama tozali na nyongo biso batu mwindu tolongo wapi soko bafungolaki radio na tongo ndenge papa Mayona na papa Elebe bateyaki batu wana balingi ngai te mais soko tozalaka société moko nde vraiment bakusepela ngai mingi pamba te biso nyonso tozali awa tozali bakimbangisi tozali banani pamba te tolandi papa Simo Kimbangu ebe malamu nde totosa mibeko tolanda mpenza mibeko totika kusala tozala bandoki te tozali kokende baninga okay kuna na bamaikari ale bakamati mudai bapesi yo allez au fur et à mesure que vous avancez allez baza kopesa kayo na ba franc-maçon ekozalaka bele ndenge moko na bato ya ndenge na ndenge ekozalaka bele ndenge moko kasi bato yonso to wana balingi ngai te kasi ekokaki nde tozala vraiment ba ami bakoloba vraiment oyo azali moto pamba te bato ebili boye soko bisi yonso to wana kati na lopango oyo bisi yonso tokomi ba franc-maçon bakusepela soko bakusepela te mokolo oyo tozalaki na kindu zalaki na mokolo mibale wana tozalaki na kindu bien naoki sango le grand maître de la Rose Croix azali koya na Kisasa lui bon camarade na ngai azali koya le grand maître de la Rose Croix ayaki soko ayaki awate mpana ni tomona nite mpana ni ayako tala ngai te pamba te nazali grand maître tozalaka compagnie moko mpana ni bayako tala ngai te moyi ezali te ngai na bango tokokokana te eloko ya ngai ye ya mutu te oyo eloko na bango ya mutu banda ntango wana boni balinga ngai lisusu bamoni ne mutu wana azali dangereux te ngai naoki te mutu lui liba na yo te kasukani monoko
Nyo oki na oki de kamu kitoko yo lubi kuna okanyi mondoko sikasika. Ba mama batata ngai na ko kisabino sonite. Nakenda kuzwa ndoki. Nakenda nangu wapi? Nakenda nazala magicien ou bien nazala rose chrétien ou bien franc-maçon. Nakenda nangu wana ezali loko mbokili. Soko batu balingi ngai te pamba te moyen ezalite. E binu bokolonga na binu kaka bobanga te pamba te bolanda ka bere ndenge oyo nzambe aza kusenga na biso. Tozala ba rose chrétien te soko tozala kandoki bwaka yango peza musika bwaka yango pamba te yo leki ndoki na pouvoir bebiso moko topesi nzila tokomi na bome na yimite soko likamunini maître mbungu azale wate tokomi na boma eh bien grand marabout lui camarade ngai il faut lukila nganda ko yo pesa ya kitoko ngana lala na lubi na maître mbungu boka na balotel ezali beliawa ale boka na kolokela ye isika baka kujula ye ndako ale akomi kona ndako pesa ngai sengote lukila ngala hotel mususu baka kulukela ye sika moko munene ya kitoko baka tia kuna maître ayene na Julie ndak moko vraiment de la haute luxe basengi boni ko na butu moko soko tal ni wana lobaki na lobidi kamote to futengo pamba te malamu de amonete bisu tozala kana dikamona mutute alali bisu beto wane na ndak na tongo na mona maître mbungu bak kamati mbangu na docteur tozali deje na kati na ndako nzambe nomoni maître toki papa kuluta vwandi tata mfuma mbanza vwandi ngai na vwandi na basi na bisu to vwandi maître ninge kolobari kamute papa nazali kamba ndoki de kamunini maître tokai pembeni grand marabout akufi maître nini papa kuluta lobi nini ngana lobi te aya kupesa nga message ya musala ningi kusala ya ngwana grama papa grama na tuni yo munga ngomonene solo na tiki grama raba kufi na kanisa ngara lube yaya mukonjina biso ko kanisa nini mukonjina bango oyo adiduf azali oncle na ye oyo epo soko akufi awa mama ndenge nina kulubila ngona katela dingumba ya boma mubimba batundi mutima mwete maître lebi papa tokusala nini sikasikawa nakana ko yibisa ba autorité alebi kitsana no mutima tokutana nandi kamango soko zana ndenge nini ale na lebi maninge tolingi tukeda pamba te grand marabout tolingi kana noki te pamba te lokola komi na yimpaka futambala noki na voiture tukukate yangwana bobanga te tokujungila bino na pesi peza makamboyo bato papa bandu kanangana libibuli misangai vraiment pana mupaya wana kaka orke asi akufa kikuna na lebi na maître esikasiko munganga lebi na ko établir attestation le kwa na ye yo lebi était akufaki asalaka crise cardiaque mais docteur mais vraiment yo pe munganga boni bo pesa ka li salicité ndio moyen salaki te bon na panzi bandimi tokai kona na rekono ndenge na kulubana papa kulutu kasi ngana lubie papa na ke kutala grand marabout poate ndenge alingi asenga mo biloko kasi malamu de ye pa lubi te toka ndaka nzila moko faki oye bozala kisoko bozala kite eh bien sika wa mayele ya nanga yisidi papa kulutu alubi to kadaka nzila moko mama akasi soko ko kadebe grand marabout ku fisolo yene ngosala ba crise na impasse kasi na le bibori kamote to kamate nzila botika la kamala bandimina papa sima kimbango vraiment ba limi sangai tangu na lingo kumona na lingo kubima pardon et procureur général
oyo azala kuna bom aye oh papa na ye kotikela oyo ba chemise oyo papa atikaki na 1942 or que na 1942 nazalaki mwana classe na le 24 avril 1942 oyo tokangi tata Simon Kimbangu sikatikawa lokola babilamba oyo bakangaki etikalaka wana ezali blouse misato blouse moko monene blouse moko elandi ye blouse moko ya moke bon yakada yango aye tosinye mikanda tokamati ba blouse kasi mutima na ngai kuna mutu grand marabout kofi ale moke tokamati nzila tango tokomi wana papa kulutwa binu boteka na kati na voiture ngana ke ko kamata grand marabout pa tete boto na voiture nake na kutana kuna ay mwasi na ye bilamba te mwana na ye secrétaire na ye mwanyete kolela papa ngana tu me mama mubani ya kufinde ngeni ndo papa bakia ke bisu biloko sika to ningo kulia na monika mbana ngai akwei sika wende ya sola zala ko nandako naka na kokota na ai na bangi na lubi ale mama bima mubani ngai akufi bongo na bima secrétaire bima to tigala kuna bisu misaka e bisu mi bale pardon ngana lubi de kamuni noy tika na pesa papa na azali kulenga na lubi na papa de kamuna yo yango yo jo muntu na yo pesa yenji la pate to junga na yebo moyo ale na kai na kamate kamaradi kasindingi ni okoti na chambre na ngai oh kasi mama na lubi mama bazali kuna libanda yo bimile wapi kasi na koti na porte kasi ngana lungu wapi yo kenda ki wapi ndelo la sangana ni mwasi na ngai na noko na ngai batata ba mama yango yo kana ngo musikate ale na lobite kenda kusukola diboso elungi sokole elungi yaka na kubenga mwasi na yo te diboso mwasi na ngai alobi oh na mwasi na yo na ngai na mutaleke papa yo bon alors tika kenda Nye. Sikasikawa ale. Ake kusukola elungi. Aye. Me papa kasi mwasi na ngai. Ya solo azali. Ake kubenga mama yaka. Mwasi ya tali mbani ya telami. Afukami. Alu mbani nange balumi na muno kuna bango. Yaka chukuru kwa kacha kwala kasa. Nye. Abe. Sikasikawa mobali alibi kasi bini muzala ki wapi bilo kasi yo kenda ki wapi ebe sikawana ba mama batata ana bengi secrétaire ye kukuta na ya ga kujamba noko na ye me okenda ki wapi alibi moyen izalite patana lubani minu makamwana sokota jonye na mukina bin bisu nena kulubana binu bon balati batu yose waza kujela wana libanda na bango ba misie ba koti na kati na autobus na bango ale sikasikawa basukuli omerati ndete na kana ko merati na ndila oyo moko jina l'hôtel tango ana akangi ceinture pamba te nzala izala kina yidi suste mutu wana kufi na ndako na ye tangu susu biloko oyo balamba kina kati na l'hôtel izala ki mabe metango na bengi mbuta mutu yaka no papa pardon bona tangai mwanyete soko baga yako kanga ngai oh ko banga te azalika akufirite ndeke ngamo na zalaki munga ka pesa laki alo kisa mutima tango amoni abimi tata wana Nzambe azalika kanzambe ngai mayele certificat na établir yango ali a pasu di certificat wana batata ba mama grand marabout azali mutu andenge mususu porque azalaki na ntina
akamatika kabakata médaille alatisi ngai au grand champion de la paix ngapenda chika chia ngona kingu tikambute ekomema ngai wapi batata ba mama kobanga na yote solo ekokuma kalukuta te elukutampe ekobongwa na solo te nzambe akozala satana te satana pe akozala nzambe te soko bato wana bakolingaka ngai te ntina ezali kansi ngai nasala moto mabe te osala ngai mabe solo nakutala yo kaka natali bato oyo babokaki lopango na biso bango wana banyonso bilungi na bango etelami wana ebongo soko nalingi kasi nakusala bango mabe te pamba te bazali bana baboki lopango esali nini nani akotangelanga mokana matata nzambe nani ze bitanga kibene bible mbote muntini mu 80 à l'heure. Ah papa ça c'est très bien là kikongo oh wana pe kikongo ka ni amuta bible lingala ok wana ezali ancien testament lingala talanga kona Ezekiel 33 ezali kama sentinelle na kulubira binu ntina Ezekiel 33 na kwenda kata mwana kwa santu tulikutana na Ezekiel mukabukuru sana misato Deloba na yawe ebimla kinga ete mwana na moto solola na bato na yo pelo na bango ete na ntango etuye isangai mofanga na likolo na mokili soko bato na mokili yango bakamati moto na moto na kati na bango pe basansi ye mokengeli na bango pe soko pe amoni mofanga koya na likolo na mokili pe ajuli na ligielo pe akebisi bato bole soko muntu ayoki lokito na kelelo mpe akebite pe mofanga ebimi mpe elongoliye makila na ye ekozala moto na ye na moto ya nani na moto ya nani bola ndaka katika mo kutokei ye ayokaki lokito na kelelo mpe akebaki te makila na ye ekozala likolo na ye penza soko nde ye akebaki mbe abikisaki bomoi na ye aha chela nano esika wana batata ba mama na moni baboki lopango na biso na pensi bino totangi mibeko mukolo nyonso tukutungusaka bino na mibeko wana mibeko ezali lokula na moni bachi bafer à béton bafer à béton wana pate otindika eske yango ekokweya donc mibeko mizali lokula fer à béton pwana bondimi na biso lupango wana soko yango ekweyaki pamba te batiaki fer à béton te mondimi chia liboso mibeko bongo makamaso nde bondimi na yo ezali nsima na mibeko pamba te soko vraiment otamboli na mobeko te mokolo wana mopepe moke eyeli ye ekwesi yo toki ndenge papa atei biso awa soko bondimi na biso ezali na mibeko te soko nalobi ye nga nazali kimbangise 100% mibeko mizali te ya lokuta mosala ya pamba pamba te bayibi malamu te koboma te kofinga moninga te koyiba biloko moninga te kosala ekobo te ndenge bango balobili yango koloba matatulo ya lokuta mpa na mosala na yo te manso wana tokotangaka ezali po te bolendisa bondimi na biso donc tozala bana na mibeko tozala bandoki te soko ozalaka ndoki yo ozali kimbangisa vraiment osali mosala ya pamba mpona nini osi oyibi malamu te po te ozala ndoki il faut otangisa makela na bato oro biso tozali bana pepe osimoki mbango ngai balingi ngai te pamba te nalingi na ngai kozala ndoki te nalingi na ngai kozala rosicritien te nakozala magicien te nakozala franc-maçon te pamba te ezali biloko na mokili nazali oyo tata apesi ngai
donc yo mutolani papa Simon Kimbangu zala mwana na mibeko zala mwana na botosi biso to kuyiba iloko muninga te pa nini ba yakubuka lupango isale bangu nini ba lupango ba isale ebele yako babuki yango hein pa nini bapono ya biso hein joie lupango ko pe isale kitoko te mais mbona nini babuki kaka bele lupango na biso na okaki ba mama ndenge bakulubaka na centre d'accueil soko de kamonini wana mwini mama ntomeni yangalala ya solo ba mama batu yonso batungi balupango kitoko bake kunimeka yango te kasi oya yo malamu nde baya kubuka lupango na yo baya kuyiba beloko na yo nzambi en tout cas boni totika c'est-à-dire mutima na ngai tamu soko bobandi kulela obiye bobandi kumona mawa soko na moni mawa wana ngambe na bandi nkande bandi kuya kasi soko ale likani siyeli ngai sino na kusala dikambu wana izali malamu te na voandi sino kusala kampasi bati nyonso wana bakwesi lupango wana na sina yibi bango ilongela bango nyonso titikale wana osali mabe yango itikale wana tokujira kaka soko mukolonelo bako kamata ye tawo bakola kisayo kuna yiba malamu kuna bayo kujira kayo to salidi kama nini na sala kali kama mabete kasi batu bayini ngai pamba te bayibi malamu de mutoyo ya moyete bagenda kubwaka mabanga na dekolona ndako na ngai na sali nini mabanga na bango basimba kama na maboko memba oyo batinda kinde kenda kusala boyo bango bazali wana kasi nazala kokela bango mawa soko mukolo de kambe kuyawa na kati na mukili tango na bokuluka ngai lelo ba nyokoli ngai president ndenge mususu kasi nazala koka mawa muntu mwindo alungo wapi tala mpasi zana mutu mwindo ndenge to woki batei bisowa na mawa salinga yi mondela zala ko bongisala biso nyonso tu makamu maso mondela kaka e yo sali l'université ozali grand ingénieur ozali likamunini ozali pe magicien ozali pe franc-maçon ozali pe rose chrétien kasi okusala eloko te tango tozalaki na nkamba bana balungwaki na kimbele bazalaki boni bana wana balungwaki na kimbele tuzalaki mbuta nzawu ou bien mbuta bobe batu wana bana wana bazalaki boni o balwaki ete biso tozali ndenge nini bango bazali banani bazalaki boni 96 96 baye bana muke faki baoka kisoko baoka kite bango balubi mwana muke wana lubi papa ngai bele tata ngai mutatesa pesa ngaki ndoki wana ya lakisa kanga ina sala viate kasitala na belamba ya lati ya tata ngai belamba yo se pasuki kasi na mutu to kumi ba gentleman yango na papa esali musala ya pamba na azali aviateur moko kusekana te bongo helicoptère mona ki yango est-ce que ku kutambulisa nina butu na kuka ekasi na moi mwayete sone mwana wana lubi papa to boyisi kasi na randa biso yo vraiment tukulia lisusu mu papa passer je m'excuse beaucoup tena manayo banda lelo tukulia lisusu batute na butu tukutambulisa ka avion
tokusala kama ndenge na ndenge kasi na mo zero. Alors kindoke na biso nini aviateur na biso ezana ndenge nini Mundele aleki biso mayela bana wana balubi Mundele na moi ale soko Mundele yena na mbuka na biso alibi akolala na libanda ndo kimboko te akusala yedi kambo kasi pouvoir na bino kokenda kwa wapi donc moyete moyete boko kwa Mundele tende moyete mawa na tutika zake kitokwa zake uyaya nani asali ngatu wankazi asali yango nani bisi yose tulati bilamba kitoko na mutasali bisi yango kasi ya bisi mukono nini basava basali te ba oyo basali ba ingénieur ou bien soko ba docteur ba ndenge na ndenge tozali soko tozali te ata mbuma ya kinini mwaya kosala yango ezali te mawa muntu mwendo mawa ezali soni kasi tala na kusala mabe noki pesa 80 leurs tobongisi te tokaki yango yezo alaksi bisu likamo moko nde yango ezali mpasi te yango ezali nango mpasi te papa alobaki na ngai alobi Joseph tango tomoni avion ezali koleka na likolo natali likolo Mundele vraiment azali ekumemaka kilo munene boyo ezali koleka na likolo tata atali aseki ngai alobi mwana ale akamati kanifu akamati babambu ale alobi tala montre na yo nalataki montre alobi ezali 11h-5 do tala kaka ndenge na kokatela bambu oyo ndenge na tala kaka montre na yo kasi papa nungi akamati bambu ndoki ale asale ndenge bokusala ka mapapu ya avion ale abongisi tuningai na 5 minutes boy papa osali 5 minutes ndena kusala eloko wana na eloko ngana sali oyo ntango eleki alobi papa oyo ndenge bongisi bambu wana ya solo oyo ntango eleki nakati na tima ngai na bandi koloba kasi papa de kamunino oyo aza koloba kasi za koleka kaka na mutima papa alobi ozali kudute te na lobi te na za kudute ndo yango mwana ne banda nzambe donc maya kubumba na ezali te alobi bon pendant que yo ozali vivant okomona biloko ndengo wana mukolo tokendake na putu na batata nkimu na mutakala mvwila na mutamvwendi tokai na Hollande tokomi na Hollande kama mtu moko azalaki consul général awa sasa tango ba période coloniale ye azali général azali commandant en chef tango okende na komi na Hollande alobi bon tokenda kutala nanu lisika bakosala ka ba avion alobi ye ayibile ndenge nini tosepeli nalobi na tata nkimbi toke kutala lisika basala ka avion ale tokomi kuna na kati na usine alobi bon buta na mutu koyo na buti avwandi de boso seka to bande ko tambola abande ko lakisa ale bachi bloc moteur bachi moke kuna na suka ba ingénieur ba twindi kuna batali kaka be kutala ale bachi carburant afi yango ne kei nalobi papa lubaki na ngai nzambe baninga yo kusala biloko kuleka wana kasi na mubulu oyo ezana biso ndenge ni tokusala biloko wana lelo oyo ale bana na ngai bakutala papa chala tali papa lati montre kitoko esoko je moyen akena kunuka ndenge basala kango akena kusumba kaka te ezabo te ale bana na impa baza kutala tata lataki kazaka boko kitoko ubie grand-père lataki kazaka moko ya kitoko esoko mwana na wana akoli akenda kunuka ndenge basala kango akusala ndini akenda kwaka kusumba evolution na biso wapi donc tokutikala kaka bele boyo baninga basala kabiso ebiso moye kusala ezalite ayaya moto mwindo bele munoko ana vraiment tous les spécialistes kasi pata eto meka kusala ezalite atantunga moye te
muntu mwindo alongwa wapi aussi longtemps to miyibi te tolongwa ki wapi vraiment zala na yo ndenge nini pana mbongo oh grand marabout akimi yango grand marabout lui mon ami cet argent n'est pas bon ce n'est pas kasi mbongo ibili okusala ngo nini lukola na moni yo oya ngai na kuliango lisusu te oh yo l'hôtel OK kamata chaque nuit 4000 par jour par nuit kuliate kuliana bile il faut balama na mon compte 87 mutande reke na kutikaka moi neska fena il faut ngana sumbila yi kasi mbongo ebele alubi mon argent n'est pas bon mon ami je ne peux pas manger cet argent là une zambienne ikeme ekankiwa c'est natina do soko na salaki sika mususu nenda kukulia kasi nanda kuna hiyo nakulia mbongo yote na kuluka mbongo tuzalaka malamu j'ai une mauvaise situation alors ndenge nini oyo natikala kabena mpasi wana ale OK kuluka sika basala ka babimpiatu ubande kulia wana nde tuzali makasi kasi batu wana bakulinga kanga ite pani balinga ngaite tuzalaka compagnie moko bando mususu nazala kutala bayinda mekuyinda mendo batu mwini tena kulakisa musabilo lote tango oyo nazali mpa tango kuteya pate mutu abongisa mutu te bongisa ma pamba te bisu batu mwindi to monna ne bisu lokula biloko bizangi tina izabo te basi te na kupona te tota mibeko kabalu biko bomate yango na soko tangi kaka batu mususu soko bawuki ala yinda mi abande kutara kana se ngari sikantsonga lembo te nakulakisa musapi tango yo te vraiment tango kupona te nazali kuteya soko mukolo wana bandu biete ntango kulakisa misapi tata nakuzala kususu makamaradi te bayo bakubakira gamba bange pamba te basiba yibi malamu nde mukolo mususu nakulakisa bango okima te okenda kubumba na wapi nzila izaleka kama moko mibalete donc sika wana ba mama na ngai batata to consolider mirwana poate yango yekoya te soko baye kupusa yango ekokoya te pamba te bibende bizali na kati donc bibende ya mondimi bondimi na biso ezali nini mibeko ezali nini donc soko mibeko na biso mizali makasi ya solo bobanga na biso bino te tokolonga na biso kaka batu nyonso baza kubakela ganga mabanga na kuswa bango kaka balabala soko to kaisi kana cimetière batu ebele basala kokota kuna na cimetière kasi yo kokandela njela ni ojo ya satellite kana kama mondele soko na tali likolo izali musika beza mukolo wana yango usimbi boyo usimbi likolo yango izala kama musika te kasi mpana masumu na bisu likolo izali musika yango wana toka matabi bende peze makasi pate to chena kati na bondimi na bisu miru na bisu ekoya te na komuna tata mwana pia ni musantu amen Magicien qui fait